Bandeko mbote bisika nyonso bozali bozolanda nga ndeko na bino Simon Pocho Lobito mobala pembe tina Dubai mobala leki libongo nelengi ebele te bokolia bongo ndumba zwi permis papa lupanga beli liboma keba nyoka awoswa biso ndakala meli ngando nia wakangi ballon mibalo bakabate suka batikala bango moko keba nyoka bolelo sona ndonge napesi bino mbote bisika nyonso bozali grâce à Jésus de Nazareth eza na bino amen. Bana mama na ye tosola lisolo yo mawa eza la communauté congolaise. Communauté congolaise ebotaka kaka makambo jamais makambo toko kosisa makambo mala makambo toujours fait bima. Bana mama omoni ya mususu eloko mususu so bato apesi mwa toli ato ozwa nyonso tout luka tozwa ta mwa ndambo po ya msope ekokobatela yo ko pe ekosunga yo on ne sait jamais kobuya ka conseil nyonso tout zwa nanu étudier ngo après au sa réaction bi atenga sepena na conseil tete pour c'est à toi de voir kobuya nyonso tout parce que oyebite oyo kozwa na oyo kozwa mabete oyebite zwa nyonso siko trier parce que soko boyi nyonso oya koboya na oya malamu. Bana mama ya ndeko na biso papa na biso noko na biso koko na biso akufila mwasa za veuve onike omoni bandeko na biso mswa mibali omoni age mususu atami oso kufeli no mwasi ezalo mpe loko suto bandako bala pimi okofana no pe bongo soki so pusa ino age ozo tanuka na yebite na lobite ke il faut ba non na pekisi libala mais yo moko pe soko sa conscience na yo okobi ne pa kofanda na yo parce que yaya oya kozwana mutu mususu oya kosisa mwa mbongo ne ya ki veuve no esili mbana moko pe na RSA bakati yo pona kanda yo kufeli no mwasi ya na poto nde toza ba veuve bazati basebeleti bino ba vieux mobimo ninga kotala ba Facebook ba mama oso kolo so mama oso komena ba soki 4 oso kende ba 70 ans okofanda na mwasa ngo mikolo boni bino ndotikela bato ba mali chance ba via boy yem to soki ne soki yeba mama vie wana za na TikTok aza na Facebook aza vie moko sa komeli côté nyonso veve a komeli côté mais aza na ba TikTok misu pai kaka kwa mwinda masuwa la lulala feregola mabele mame eza mawa ndeko na biso na mulokwa mwasa kufa ete na koko zala boyete mutu fasa la kananga mutu koko zano azuye mais basi be bazala mongo belé na poto awati seki basi nyoso ama na poto bazaki malamu to keka Kinshasa ya alinga ki soki be balinga ki mamango pasa mukolo asa na tobe ba mikolo ba Sara yewana asanga na semisete na biso Kinshasa compagnie Maxime Zaiwa so oya kala wana ningisa kaba ba ya wana kala ya tanga bondo o bandoko tsa tile na awa lokwa lidodo bandoko tsa tile na sa misu na crayon na gel face bango wana vie na biso o tenga ngana sana ngape na sana mubali te na kufila na ngape mubali problème esate ya ndiko na biso pe mubali bolingo ndingeza ya yo obi yangala mona Kinshasa na biso makambo za na Kinshasa ya bakoko beto 24 mona Kinshasa oko sutu kapotika lindambo Kinshasa za bango 12 kosa 24 nde mutu ya matata ya Kinshasa tuna sango pe ba yebisa yo bana mama ndeko na biso na zupi mama na biloko ne nyonso bambungu akino kobala mwana mwatso na Kinshasa mama na zolo baza veuve nzoka za na mobali na ye asala kisangani yaya poto Kinshasa so ba bendo mbongo bako benda yo akena pepa na bango famille pe famille mwasi pe balobi aza veuve ati Kinshasa mboke lengi basombe na pe fiona na ndike ki veuve asa na bana misat ba coache pe bana ati bana mama ngala yaka opesa mino toli
aji musupo vandi na yo osambela samelo nzama peso kimia vev yepe vira biso kuna abadi ya yo mto fana na komi na boye na boko tanga komi yo fana na komi baki famille na bino so baki no balo pa noko mino mutsi po ani kopo na po yeba na tena venike o aza vev abali parce que na ko ablingi te kopo ne bima na ko te o te ko awa te babia ma to ko sama kambate to sala ba noko na biso noko ba beti bala likolo ya ishasa wala mboka bankati oyo ka mboka bankati keba nyoka akuswa biso soleil wanga ekenda ka bongo niekese la ndakala melingando ndiko biso pa mosa ya mobali wana pardon vela biso na vevi akiko bala babali pe malamu papa yeko songa tishasa poto papa yeko bengisa mwasi pe mwasi saka na semze ba yewa kala wana mwasi pa yeki mukolo Sara ba mikolo to benga ba Sara batu ba ipoto na kimukolo asa Sara mibali nde ba Abraham ye wana Sara Abraham uto so ipo ya na ye na poto ya yo ye na poto nzoka sana contact na mubali na ye na kisangane mobali ndenga so sala ba nini mo sote il faut bien tout ça to benga bana na ngai tala ni po mobali ngwazali azana nationalité française atiana buson obi ba vie msusu ba obi ba vie msusu ko bazalo kwa kapa balia mingi ba asune legite ya solo bolimbi sambazalo kwa bakapa ngombe na kapa ya so legite sila bokendo pona aliama mingi asa so legite loka ba vie wana oso liami mingi vanda na yo ya ba beta vie on a 12 moko 12 te 24 12 ezaba et c'est sila carrière 24 ya mwana vie wana pe ayeko be asali matu asali tu akoti si tu ayeko benga bana abengi mwana moko moi c'est pas bité il faut ba yakaka tala kaka ngalo kwa musika bo ya omoni bolingwa ko la akoba ba se wona ba sala kala azokata viena manzaka na munoko quel déjà ba okata manzaka na munoko asa de terre oko pese lupangu na salo ye mam akwa ayebi pe biloko ya bokoko aba asale limo tanga usiboye asale limo ebaka baka zonga bo via zozonga kaka abi via bia msoma peto boti bota ndeke ni Sara na Abraham bango wana via langwe bolingo ya baso lambelo biloko mama biloko ozoka baso ponelo nini nguba na munoko oko langwa te mama akoba sekona ba Dubai se bongo amabie ayebi ko vandela ayebi ko nieke sa ayebi ko fuite via zo mona ka ki nyoso bokoloba na ye bolimo asina yete nzoka vi nani se wana azosala programme bengisa mobali ne na kisangani yaya omuli pote sana makambo mususu bazo ebisolis obitango bazo ebisolis kam osomo likambo est-ce que likambo za soyo zana kimia bati misuba zana kimia te kebe loko wana soko zwino ngolu yaya vanda vie ote il faut to benga nani to benga mwana nanga nsoka yalo baki mwana ne moko azaka na kisangani mwana na kisangande mobali na ye akufela ne mobali taza vite mobali nakendeki ba situation zaki mobali akendeki ko ba yiko signaler mobali papa beti ko pa bite zenanga na kubengo ka yato osabu lingo na biso abengi mwana ya mwasi aye mwana mwasi mutaye papa bengi si mobali ne banzela nini mobali wana ye poto oka bela te bokolia bongo via komponaka te mwasi mso na kenda no ba sana na province kuna ona kenda no place bo na kebo nzoko mwana mwasi na kina kola pa mobali na saya seru wana ama yami kulo oya kala ko ba yana tamba ba ndakola ta zigida ye wana bata semset bata lilo bata kala bata madaila bata ria keba nyoka akoswa biso keba nyoka akoswa biso sele oscram tata mapasa mboki za ya kubeba bana ma moninga malamu azate moninga malamu azale ka Jésus de Nazareth viens biso le la tika lindambo
akomotambula bakomote okolia nini nakolia priti okolia ni pombe nete bakomolesa atikali bwenda akoka kisoki te mwasi abini na bano olibala misusu mwana wa ye mwana via na bengisa ki mwana mwasi na ye abi yo so cha mabiso mala les po ani nango est-ce que mabiso yebiso ko ka kufula mubali suki ba beta ki mwasi ndike za ka kufika abi ne ko mo lekisa pe loko memeke na pota meminga ba yebiso ko sa veve ya mutapese mbali mwasi mutapese na réponse te mwana na ye adio so ngo beta mabiso ko munyo ko lebo yo mona sa veve. Mais soka za vérité, il fallait me voir que ça pour cette terminer que sanganit. Obi bino mo bana misusu yanga pe yaya na lobité ki mabe. Ya soko zu mwasi azana bana na ba reconnaissant pa na yo komisa nzambe za sute ya mingi te. Na boite msoko lobe ute noko Simon lobi mabe. Soki mubali mwasa boti yo be sala to fobota. Ko linga te ba mena ko 1-0 parce que mu koleko que ça la retour oko kufa mwana mutazani mwana mutu bana mama mwana mutu otinga nika mwana mutu papa na yaka akobima mukola likambu akobima asa papa na ye akobima via suki wapi serre de tosolo basa pa mubali nuna bengi seke na province basa so na province bavani via tika lindambu akoti asa siko na maison de retraite veve ngo emo ngana tel ngabi o seko ko sala veve mama on dirait pese ngala ta kale sote o so mona ka ba sote mo ba seko ba ningana ngo o ba linga ba boya butu ba sara ba ngona ba ipoto na kimukolo azupe mukanda na facilité na mwana vie mawa bana pepo mwana na mosabi soko meki peto soko pe meki na ko lobele mabe ko la sabi sonini papa na bangwa ye via koka ki soko wana te mosabi bongo ngane biso ngana sa veve bon famille na bilo nyoso balbaki oza veve yo ndima ki ndenge ni bana mama ebi niveau to komeli papa soko zo ngo keni Kinshasa vérifier ka bien ata mama ba ko simbi surtout ba obiko kope koma ko lia bana ba mama na ba papa ba vandel ba bi bo mengo photo signer ba bo sani ke mwasi wana sa bala mubala kene ko akena mission de service na kisanga mais ba bongo li mai vino ba bia za veve ya modende tozoke na mukili malabo za suti nzamba ya peso to akoya mukoloni sukiti tokende ka toka bwana parce que loka malonge za susuti via landa ki Dubai ba salele ki on sopi ba katela ki buki derrière sopi ba tsela ki zazo sopi ba tsela ki nan ki litsinzi la mbongo alango na tselo kolina biso suka kitabazo salon na boutique kitabazo na presque ça vous na sayo Birmanie wana côté église côté ya hôpital ya Kimbangiste États-Unis vandua na bino somo kitabazo mabe ekoti ser na biso yona zoreni vena biso katani ndaba kumibwenda bakumolesa wali anini na kodi ya supu okodi anini na kodi ya pobrete muneko komyo ndabu bwenda bona azu mususu poko vana yo olinga nzoto ona sana osandinga na muna kile longe komlo kwa bakosolo makambo lo baka pona mama lila poto sokoli kote no sobe koli pema no nanu oso sala kuksi na nani butu malamu pardon